bon après-midi, na baton sur besoin na air pour ngai ceux qui n'a pourquoi bonsoir, ceux qui n'attendent bonjour, ceux qui n'après-midi, bon après-midi à vous chers internautes au Bozaka belé devant ma poste téléviseur na bidon na www.cleboa.com site à ma casse site oyo et luka ba information na source ya rapna kolanda information na source ne boyebi merci na yo 001 de la nation Totom Banda merci na yo 001 Totom Banda merci beaucoup à vous, merci à toi Pichu Mangaya, bon séjour au pays parce que vous êtes déjà à Kinshasa, tous les gens bio, tous les gens bio, na Pichu Mangaya, ça la bien mingi. Merci na yo Herman Aporo derrière la caméra, merci na yo P Freddy Akimbe, mon ami personnel et privé, en même temps mon cordon. Merci beaucoup à toi, merci à toi Guéné, merci beaucoup le là qui trop tout le bateau merci beaucoup à toi, merci d'ailleurs vous avez belé tellement belé scotché devant ma poste télévision nous kolanda on a 4 à www.cleboa.com. merci à maman Emeline Zemba, maman Likelema na Londres, merci beaucoup na yo babi dollariser mabo combat pour tout ça ranga bien maman Kelemba mikie bokanga poli Kelemba za moko Kelemba ya maman Emeline Zemba na Londres, merci beaucoup à vous maman Emeline Nzemba balobi pe na France Freddy photo le vipère, Freddy photo les vipères, le bogard, le bel homme, merci beaucoup à toi pour na ko sepelisa umba potongo ko sepelisa émission na kati ya Cleboa www.cleboa.com. merci na yo Freddy le vipère na Londres et pardon à Paris, Freddy photo le vipère na Paris. Émission lelo famille moko eluki biso tokita ngiringi semaine passée to ko c'est l'émission mo suri ya bana ngiringi na ko bima na biso na ngiringi famille moko bengi biso te umbato na dossier apopa mwana na biso wana âge à 9 ans déjà âge à 6 ans déjà mwana bana oye ko déjà azana makila de la musique na nzoto na ye mwana koli na musique na ye 7 ans 8 ans na 9e année na ye orchestre moko yeko zwa mwana na biso abana ko animer kuna poza ki animateur mwana émerger na kati orchestre wana siko mwana ndeto zo ba mwana komi na 16 ans mwana komi na vie moko oyo esengeli famille lobité photo dénoncer yango photo lobela yango mwana bango apebi mwana bango vie eza le sunenge za kité mwana na ba yibiye bo mwana tokoyeba mwana ngo nani azana photo na maboko mena tiena nu boye pona laksa bino ngo nanu te toko découvrir ensemble ngana bino mwana ngo nani. Vraiment ça fait très mal boyebi Kinshasa ndé tozala awa famille zo luka mais mwana baby vie baby famille wana lelo eluki ngai eluki Cleboa poto meka ko solo la masolo au allons et à l'âge parce que ça fait très mal bino ba parents bona banda ko perdre mwana na âge 9 ba yiba bo mwana na 16 ans to ba mwana nandi to ba boza na 16 ans azaka ka mineur mwana vie bizarre robiba yango na oktambola na région de yango na yeko zwa yango peut-être que bazali sike bavandi to meka ko solo na bango to e ba mwana ngonani makambo ezaki ndenge nini po ko na niveau yo tout beka obeta masona bango alors là tout au long de cette émission no bana droite na ngai bazana deux grands frères na ye biologique famille na bango mobimba donc tozuka 2 personnes o bandimi koloba et pas na bino boye ba likambango ezanini. Bonjour et bon après-midi. Bonjour, merci Maomba. Bonne santé. Ça va par grâce à Dieu. Pour se présenter na famille na bato bazolanda biso so kombono nani. Nga komuna nourrice di Kando Mobange yangoto. Nga grand frère et petit Rigain. Et puis cofondateur mouvement la Firenze. Sika dozula mwana wana na ndako. Tubimisa ma musique na ndenge akendaki na ndenge pe lelo komi. Donc yangoto mo disola mukie pona mwana moi souci moi pas Césali. Moi souci moi pas Césali, c'est très bien dit. Donc na gauche na ngai ako se présenter kombono nani. Merci maman Biomba. Nga benga go tabula rasa, effacer les tableaux. Mon Igor Mwamba, grand frère, ya petit Regain oyo lisolo na ende do sala passe neto luki Cleboa pour to meka ko s'exprimer pour na Kinshasa vraiment vana biso yo kanate. Nde moni to luki vraiment ozaki à pied levé au petit temps na yo ya mbabiso.
vraiment besoin de vraiment tout le bélango vraiment les campagne. Vraiment ndebo qui bon ba se présenter baza ba famille ya Regain mwana oyo a beta na pondération 8 il pas Blaise Boula na âge à 9 ans na 9 ans mwana na binisa mokili na 9 ans mwana na binisara Kinshasa binisara partout dans le monde entier boyebi famille na e auto za na bango awa vraiment tokolinga to beta masona bango to yeba qu'est-ce qui se passe ezaki ndenge nini po bondima mwana na 9 ans akoma ko animé na orchestre Songolo. Bon ezaki la direction moi na dérangement eza nini o ayemba na classe makambo ebele na quartier kutu basirnoma ye Kitubu classe ezalaki koko na biso azalaki moko ya bato banota miseki ya kitweni toyei kocomprendre notre temps so eza nzela na ye eza passion na ye esengi tomekana kotika ye non seulement na encadrement mais na passion oyo ya ponaki mpo okoki koponela mwana nzela te Mama Biomba encadrement ezalaki biso toza bacitadin tovivre na cité bamire bamampango ezalaka ya kobukana okoki koboya kobima te opesi mokongo saute mire ake koyemba na ye na orchestre la Firenze ya quartier. Bon au fur et à mesure azocontinue bamama non botika sala mosala na ye mais bo encadré nde ekomaki abeti musique nde na baconcert ya baquartier baconcours ya baquartier nde bato basala nkombo na musique baki kodécouvrir ye basengaki bakende na ye mpo na cité akozala mwa distrait à comprendre musique te à bras ouvert tosedaki mwana nde etiaki naye kosala musique na ye mais baassuraki non classe naye kozala assuré tolandeli andaki kotanga quelque part na ekomo nyota. Bon suite nde on a orchestre nini au préciser biso bien ezaki 8 qu'est-ce que Blaise Boula bana be cappuccino ezaki pondération 8 à chaque fois tonoki na aller vers na première résidence na ye boya pe boya on aza na classe na nyota boya boya na classe na nyota mais certain temps lisolo classe na nyota ekataki et comme ekaza wa alali po aza na concert na poko aza wa non apemi mokebo ti ko déranger aza na concert na poko donc classe bon on a qui concert nde yaki kokoma ne akoma mama badisque makambo ebele les kanaki wana. Voilà tropé ça peut micro et pas ya grand frère Moussou Paza to ka ko beteli so la Firenze mwamba pa beti so la Firenze ko to ni to ba pepa na yo ko to la Firenze ta ke poser président la Firenze ko bana musique ya Riken ezaki ndeni na kata la Firenze pour avoir qui pondération 8 petit frère wana mwana azai ko imba trop na ndako trop et tous les canisiers au sala mon groupe mon quartier n'époque pendant ces mois orchestre mikem qui na ba quartier zagito tout ça la Firenze orchestre moi ngoto et ba jeune maman c'est beba yebi mali banda la Firenze tout tala moi na biso adare gitro na roemba aye na mouvement sangana ba yana ye père na ye akina animation grand animateur a créé à ça, a créé grand animateur sur la boîte qui va au bina. Tinatan, baye, a dit au chaos. Dit au chaos, venant à Blaise Boula. Il y a un Mikili. Puis c'est pas mot de trop, mais à toi qui m'a la pondération. Petit anima qui n'a pondération, tout le monde qui est confirmé, qui me dit toi, binaki, à ça, là, vocal, et le bâti, le monde entier, va mon avis. Petit Regain, il moi Rubenga présent Regain. Présent Regain en tina tant moro boy. Nanga so ngaka na kotala mo ntai mo na. Emo non animateur Regain, emo ndime mo po ndimite po ya passe. Mais bien invité suki ba congolais ba kinwa ma mitema ma bien ndengeni. Na ba vie wana bino benga ba leader. Ça ta joue mo kan na mituka pe mo mutuka zo kende pe tara parapluie, il faut pas rappeler mieux un rétroviseur, c'est pessima. Si le mouvement on a vu à vibrer, c'est pondération 8. Premier album il y a ça là. Moi on a dit ticket point. Pour ban qui gratitude dans moi na mboko ya misère ni.
petit fait un mouvement. Enfin, un mouvement de bosser. Comme il t'a mis qu'il va voyager. Mais peut-être, il a besoin de quoi là. Mon fiancé petit. Un mouvement. Il y a quartier latin. Petit à quartier latin. Anima koutoute, à boire à koutoute. Au crème macambo. Ils n'ont pas blaise boula, ils viennent péter pour ma marque. Ils ont dit Dieu, ça qui peut pas bombarder avec moi, moi, je maman, tu sais maintenant. Je maman, bon, on a pété, je connais une émission à la mer en bas. Si nous maman, ça tout va libanda et ça nous te ma passe. Le but c'est moi dans la kinia mité mais je sois pas je vis maranine. C'est bas à petit. Le monde va le tout seulement qui pour un petit regain. Zoua. Mais tout me ko vendre na bino valider ngo. Na bino amasa wa mikili. Tout me sur la moi qui pour un petit pour souci. Ko lo ba pena mingi na ko te pour souci. Pour surtout pour panta c'est donc mabe. Souci zoua pena. Pour nous vendre tout ça moi temps un peu petit ba massa tout na mikili. Ba pe wa na Luanda partout en Afrique, en Europe. Nous vendre ça moins tempo pour un petit pour souci passe. Et on a mis en bas tout ce de photos qui est massa pe azoya fait son mamba. Pour yo cahier pour milimo penza au thème. Voilà, bozomona ke bato bazolo ba mais bazo na regret na pasi na kozongi la fiston. Les qui a côté déjà et pas Blaise Boula animé. Tant bon ok de kuna. Bono so na ye. Bono so la nini. Posena on a 9 ans. Azaina on a 9 ans. Bono so na nina ye mo personnellement. Alors vivre ndenge kuna parce que Blaise Boula tiaki. Bon kokoma nanda quoi chaque fois. Côté on a cause ingraté. Blaise Boula vraiment avant disque. On doit servir moi en tant que papa na moi na. Bon, comment vous pouvez ça étant à haute classe à paiement. Vous pouvez ça étant, oui. Bon, on a passé notre temps que vous soyez fois paiement. N'était sur les acquis mascarade qui après biso on est au travail dire. On a habité. Moi na yemo bono sola na. Moi na yemo to sola. Au solani, moi na 9 ans. Bon soigner état de santé boni. Boni place aux awa, boni. To soigner profondeur, to soigner profondeur. Pour soigner car on a beau état de santé comme suivi que non beau ça suivi mais pour exemple beaucoup ya mukolo papa zana bana profondeur pour tout n'était pas quelque part à côté de la politique il y a secret il y a ndako aux hommes mais après quelques temps les que non beau solo na nini ya luambo oyo inde 3 pour moi avec un temps boye c'est sous moi naté. On a pris combien des années après? Et toi qui coûte en été? Quand on a 9 ans, on a 9 ans, on a studio poto qui est studio déjà et tout le mois 22h30 23h30. Na mutna rote témoin tout kaluji. Ata témoin et bi comment mon ana no bosser dans studio. Vient mon groupe vient Claude Eldorado. Et bi comment mon ana no travailler dans studio. Donc aussi ma photo quand ça va bien d'abord zoomer ba yeba moi nango autobeta liso. Bon, moi, je suis Rigen, avec idole, je suis belé. Sauter pembe, neza makoma. Makoma, tout le monde a se souvenir de makoma de Nathalie, ça la succès dans la musique religieuse. Mais c'est prêt et le mot est ça la matin na mokili. Pour ça tout ali ba mineur ou ba beti musique congolaise. Avant ba bébé chanda ba nani to monde ndeye. Na ba bébé kéroté pour kéro sakoli. Bango nyonso baki pa vague oyo vent o mupepe oyo ya rigende bana nyonso na babimaki ozomona mais loko esa la pasi okoki ko lemba mwana te to leki noté mais pour l'instant tout le Rigen a commis charge Rigen a commis la perte de mémoire Rigen a zo comprendre rien malgré âge a commis nango 16 ans 17 ans mais au monde a zo réfléchir mwana par là il ngolo bagano tan susu asaka moi donc asota ki étape muka ngosa bu mwana ba yibaki yango bona moment ça activité té azongi bu mwana mais bino bozo président Rigen mukolo abetana mikolo asala ba fitting be fara muto ma premier na fara sélection ba animateur nyonso ya Congo yem ma premier fara prémisse
qu'on se le dise, tu es belé, bénéficiant n'a rien. Vedjuna baleka wana ba jantamisine ba misien zaiko ba misien kiltira ba misien ba quartier la te ba boka farawana ba eko tout le monde a boka farawana moi na beta bango mais lelo soko tala mwana mama omba on a le bana douleur naza ko accuser mututé ils a droit na biso ils a droit na moi mbongo na ye wana ceux qui pèsent la mineur azana droit zo mbongo te ceux qui mineur azana droit sa musique à mikolo te. Mais pour assez soigner, il faut assez soigner. Pour spirituellement, médicalement, il faut avoir soin. Au bima m so c'est créé au sali tamo boy aux humour mo ko c'est créé pe yo mo motel ici mano na sana mutu moko ba za charge nanga ngaso na vivre vie na ta mutu moko boy pour na âge bo mwana na pesa e logoté na zakane permanente mais à songer nanga na studio à songer nanga na studio que non première dédicace na nzembo ligo générique première dédicace à songer na grand frère né parler ngolo ba que non azana souvenir na bino malgré boza musika na ye. OK, dernier jour on est à studio, on a pris ça dernier jour à studio. Tokota même pas na studio. Mais à kanisi que non, nazana ba yaya nanga moko boy. Parce que tant que zo moi loko, est-ce que obo sana moi na mabiomba. Mais bo excusez na terme rien na comme charge. Ko sa cop mo beta ki tchasa leon. Olembi. Tina olembi comment mabiomba. So na lembi na benga yotin. Na tika e bongo na balabala. Na bengi yo pourtant sous na Kinshasa voix na ngeze étouffé mais na libanda tant souvent na batu ba ko yoka na batu bazaka na vie na biso vie a koza la azo yeba po biso ba konga to zande ngwana ce qu'on a lobby na nyoso tu wana onego beti solo wana na ibandeli ninga kota kiti akepa ya Blaise Bula après on a eloko ne sala ki penza parce que eloko ne cartonaki pondération 8 et bêta maki n'assemble ndenge nini yango pona Blaise Bula notre père qui est aux cieux ndembo wana et cartonaki mais là on est cela qui que Regain à Longwa et pas Blaise Bula bon Regain à Longwa par influence côté notre condamné Regain à mwana et puis ne ba rimer et le bago ba grand frère ne ba son sombe image ba ta ba grand frère pour vieille bi grand frère Igor Mamba vie on a bien à vie dans la estime et vie pour tant tout ça approcher lui de son solo te ba pire petit musique te pour y que non petit ngana zen telo ngana mouche tout men na par musique non c'est créé ba bino tig tout ça na clique na biso mo boina ba massa écrire c'est quitté sans diplôme azate bana banda ba difilu ça ba Fabrice Maboussa ba Patrick Boula posé pelé quoi tout ça là trop une affaire ba 24 personnes aux ans diplôme azate par rapport à ba dire il y a vie na conduite il y a vie net bien que vie ça par ignorance sinon c'est déchaîné buena loba choc ça et on Blaise Bula vient na biso Blaise Bula banami cappuccino yé pena no conduire ba petit ngaya sur musique petit au coopérative ponga na mouche tout men ingénieur cop musique ko kufa lelo mais boulot nanga na osala yango parce que bozo ko déplorer nini pas Blaise Bula le koni ils ont révoqué bino et pas Blaise Bula révolte na biso ça bref rejet ils ont terme na employé on avait fait ça rejet petit ça délaissé déprimé défavorisé par rapport à arné ou ils a inné avec la musique na inate nous omona avec la musique abota mina ngo ba encadré pas ba vient ya quartier a beta musique ne sans bavir nous omona ata chanteur ata animateur et belé ba ebi donc révolte zo révolté biso ils a suivi na son ya petit na ebité mabiomba tous élaye à Koufa pour tous ces cotisations aussi longtemps voir na écopé c'est bon aux la soin nous omona ba psychiatre bazali ba ko landela ba homme spirituel bazali nous bon de voir na petit frère na leki na bino bon mona qu'est-ce qui ne va pas et pas na yemo personnellement Regain a une perte de mémoire Regain a comme évolué na conscience morale et spirituelle c'est dû à quoi analyser
par rapport à Ajine Baïba, pour nous pédagogue de formation et de carrière, si on observe Moutou, Boye, regarde les accords pour moi na Baïba, na traumatisme, ils ont été na place à ça qui président Rigen. Les gens se trouvaient jeunes garçons en quartier. Mais à comme exploiter la mission de la musique, les gens comme ils ont panaye, moyennant et le comme il y a moukié pour ba cri, bon, na weko dénoncer motuté, ba vocal et belé zoimba malelo lelo, ba ya kananda, ba cri belé zo boka malelo, na quartier latin, na ba kese belé, ba yebi, ba ya kananda, ba ko ça y est, moi 2000 francs, 3000 francs, tellement étape ba 3000 francs non, a yeba ki yangote, n'attend un régé, 3000 francs comme le loko panaye, bon, pour tenir y périguerté. Nous comprenons que notre étape pour aller bien côté. Bifaki maso do asotaki. Ce que activité zate do agniso ase réjouir azongela bu mwana na aja komi na bu mwana azongela. Et aussi mbate azobi maso ko mutu. Mutu ebeba ba dénonciation comment vraiment ko accuser que non amelaka drogue, amelaka nini. Il n'a jamais touché na biloko wana. Sauf likaya ba mission su congolais ba melaka yango excepté à mututé c'est bana on mela on a jamukie amela ngo wapikas toloba mama biomba si le ba so amela on tena ndako amela te amela musique amela on wapi so ameli bangi na pondation 8 Blaise Boule après un grand mouvement ça vie tout barou de BD ponga quand de combien déjà faiblesse de respecter auto avait il auto respecter autant de ta de bela radiko kao ve tala petit zonga penda sur parents à moi na yo tala petit quand certains l'homme mon refait tout a rotimba ki wenge ka to timba to TV to timba e BTV de kao ko timbele ka to ebike wi baba ve clan wenge bo bino tout bo timba so ata fait na ngantone ne ke vers mo ba vers ndeso ki grodo mais ventone anga zo mom kesima ve diego tala sima wa mona yo zue muke to ye kuna na live avec na pena yo gani mwana muke na nguma kuna pedri ke mo muke e mo ya pe bo moni mona ti bo bombi o pala la nano c'est là où tu comprends mona ndule wa zo nga la bisope ve ta petit ponanga o comme ça petit fou nga na star yo to comme ça petit fou. Pondation 8. Voilà, ça fait très mal. Les autres, c'est la passi. Moi, les qui n'a bango, bouvani ni ba botami bo moniye. Moi, na komi le roi moi toqué. Comme le roi moi kiol. Yango ba yaya na ba bino umba ya kato solo la ngona to yeba nanu. Solution ni to ba piste ya solution to luka. Yango to c'est l'émission. Skolelo Blaise Boula. Moi na atika ilo na zasko na 16 ans. Sko bino famille pour ça qui nini na tout le monde n'a pas Blaise Boula parce que fait déjà de déclarer ba droit à moi depuis na âge wana c'est ça trop tard mama biomba bon mama biomba passant na pesimbo depuis ça ba kombo moko ezanga na mutema pour ba bazin pe na ata pa mama biomba mais maman omba potongo ozo mona mère mais question tuningo est révoltanga fort mère kokata na partout te ozo mona na éviter là ça c'est moi na mineur a droit d'interpréter musique na disque pour surtout ce qu'on a pas droit de tout na pas droit na faut revendiquer pas droit à moi na après cet album moi na toutes les chansons azali chanson phare album moi na Ligo Jenny à sa vocale à Boaka Bakri tous les chants à Boaka Bakri ozomono na habité et beta na ba radio chaque jour to roulera na to tambola na mutuka pondération 8 et beta ka mbongo wane kenda pour biso to na moyen te ya luka ba psychique ba soigner pe to luka ba homme spirituel ba soigner pe to na mbongo wana wa droit d'auteur voix na une fils que yemba chaque jour na ba radio congolais depuis 98 depuis 99 fin 99 to que 2000 ti lelo à nos jours to tanga ba 16 ans passés ozomona tout le temps, 16 ans passés, et bêta chaque jour dans la radio. Bakenda kuna na sokoda, nzembo nange bêta ka, nzembo nange sala ka bazula ngo bambongo.
Il est président de l'orchestre, il est un mascara. Mais annoncé dans la radio, président. Il n'a que 9 ans et demi. Après Wendo, c'est lui. Moutaza après Wendo. Il a bénéficié de la fois Koufa, Liboma. Il y a Maman Biomba. Si on a placé au rang, on a poursuivre la justice. On a une relation à part. On a une relation à part. Si tu es bana, ce qui est considéré, biso considéré comme vieux. Mais tout est mis là-bas droit. Tout est le latin, tout est le latin. À Salamoussa, il faut quelque chose pour se soigner. Non, pour abonner sa vie, pour musique est ça donné. Les autres qui sont état normal. Alors ça musique n'est place c'est non chez baseball. Ce qui a ligné n'est pété. Au lieu que ça ba bengi sa moya ba mascara. Akena une fois na rep kuna. Ibrahim Sifa, jeune Ibrahim Sifa kuta biso na orchestre vieux. Tant aux ana ba imon Himalaya. Ba Didier Six, ba vieux Will Kofret, Ibrahim Sifa zaki wa. Ba vieux Stani Kisikiako, ba vieux Razibo Rastabob, ba vieux Mangwetou Ibrahim Sifa zaki wa. Tant au qui n'est pas oncle Badoul na dépôt pour nous soigner que nos vieux en a besoin autant. Ibrahim Sifa zaki wa. Tant au qui Baba ko tsabino. Ba ko tsabiso. Non, qui n'a répétition. À côté même pas. Nous avons accès à la résidence à vie, nous avons accès à la côte, à l'Evert, dans la côte, Ngoumade, dans la côte, pas Mère Brigitte. Nous avons tout dans le Yokéwa. Nous avons tout dans le Yokéwa. Tu as une répétition, à quotité, à considérer, à rejeter. Quand tu as commis trop tard, il y a un micro, il y a Blaise Boula. Blaise Boula, il y a président, il y a Regan. Pasara président Regan to yeba bosola non na Blaise Boula ça le cola au micro au caméra au Blaise Boula au sola na parce qu'on a dit que Hollanda venanga de Roka au Blaise Boula wa leader la fondation aux Xavier tu peux savoir respect belé pour après le clan Wingé le yebifié motema je sois passe nazoba na vieux Sunga Rigen. Zonga simata simamo na yo. Sunga Rigen. Ve ato mo na kinde tina mikilive babi ko sundula petcho. Ba masa tout ya la friends ba mikili ba yebo sundula petcho. Tonto kaza di nzube yo yebi masa mikili. Grave ngudi yo yebi. Archevêque fataki mbalo yebi, joli mbalo yebi. Ba fero ya petit Rigen. Ba sito moka bo yeba ngambo. Masa boto bot vie ah to zabatu vie to zonga vie respect to pesa rayo tika pesa ko maliboma soto bani yo tena ba gwa maliboma toni yo tena ba gwa ko maliboma yo mwa sunga eza toni vie sa mutu a motema tala pecho n'espère bien hein vie ngoto penezo pa mama ngoto mobimba vie ba la mambo yo Blaise Boula ngoto do tala yo pona pecho si ba wana mikili vena ko mikili ba ko benga ba ko loba na yo na makambo pe miso ata mikimba otango ta petit v tout la TV ta petit amasa pe mwa mikili boteme na makambo yo mama ngoto dikano mubangi mtazo sola mambo boyebi mubanga ngoto mtazo sola makambo ya des infos na me o mama makambo ayaka kokuta biso kaka. Donc tu appelles ça mon cop na kati pour le blasima mo. Amasa, union fait la force, doté me la vie Diego. Anya ma beti, na nega sunga mwana. Peut-être travers un mouvement à saler les petits. Au mo kilebi, ya ko inventer TV au yebi a construire ça les petits. Na habité dans sous agua fondation, je me sens comme ça petit boy. Nga ndi matière agua fondation, oui, c'est agua. Ah. Je se fout à manasser. Ça fait très mal. Moi, no a commis un problème de perturbation et à mémoire. A commis une perte et à mémoire. Nano a koufité. Il y a une famille à Bango et Bengi Kleboa. Rigen Pondération 8. Rigen qui a cartonné. A Bénissi Mondo. Bénissi papa Bénissi Batunio surtout. Il y a un makoma na Gabon. Mais les lots moi a commis le quoi à moi toqué. Il y a une famille naïe. Tout entre bon micro ba bengi biso pour pas le ba maxolo ngo ba ye ba to bandeni mais yé mo pe Rigen na permission ba parents na yé parce que ba nga sur les télévisions te mettre au ça l'effort
ya osola bango neto sola ba après émission to meka ko lukaye to meka sola na ye to ba na ye moko nanu a viser nini pour la musique est-ce ko loba parce que petit ni to yoka de ba grand frère ba lobi a comme un peu na moi pomme ya perte ya mémoire Igor Mwamba nango simba photo toujours parce que ba reconnaître y pas bato ba bo sanier na mitou au soit na Blaise Boula c'est là le quoi caméra na Blaise Boula au soit na mutema no mobimeta que grand frère et Rigen ve sona s'adresser en face bv pour ebi tu vends dans les vertes réalisation clip il y a Ligo Jenny tu vends dans la ciment kota banzete ve pakebo Matogo Moule, Vieux Braise, Lika la moto, Tozala na ve bengana tout le monde. Un petit beau à la calme, beau à la JTT, petit nabino, en Mbala. Pour boulot au salao, ils ont boulot professionnel, boulot amical. Où est-ce que malobana yo? Attaque un télo, yebi jamais au loba makamona par hasard. Mais vie comme un regret. Ceux qui entourage me d'intoxiquer, on a habité. Mais crédibilité. Dans valeur au PC biso to pousse na to sola na yo to se kaka JK webi JK webi JK Jeep wana webi on a disposition na biso ezwa bino studio ezwa bino libula métro ezwa bino cinéma ezwa bino palais veut changer on peut sa kanda comment peut sa kanda veut qu'on peut sa kanda tozomona tu es au Sengate, tu es au Lelate, Moutao Kembazate. Intérêt à moi dans la salle boulot avant l'âge. Bon, le bébé n'a pas commettre bavir pour tout ça batou. Choc et le bisama bébé. Mais na batou nyonso na pesi bambote au Barolanda. Numéro de piste 243 89 85 11 706. Numéro Yangwana. Bis 243 89 85 11 706. Donc on peut sa kanda. Na kanda muta kometa ba vie fort. On peut sa bakanda. Ceux qui entourage veulent revoir entourage. Ceux qui ont mauvaise foi veulent aux aka bon te changer. Pour le bec non rendre quitte, tant sous rendre quitte me changer mon esprit, muta wona na bambongo. Kuna gitatango yango to kutani ezaki kokanela bato ke non ata na go renier na go étouffer bato na ndimite ezaki bongo pour rendre kitango yango so rendre kitango pa na yo pa bato mususu te. Merci bref yangwana merci Mama Biomba. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui ezaki bongo émission SOS to sali ba appel na bato so ba soutenir moi no Rigen to sali ba appel na Blaise Boula ou azabongo président ya moi nous ex-président na ye famille lobby ngaza commentaire au PSAT parce que famille lobby et benga bisoto ya to sa musala to eko sa musala famille lobby bana des regrets ba se révolter contre Blaise Boula par rapport ya moi na bango ndenge moi na bango bébé comme na pecte mémoire il a que 16 ans cet enfant tanga ba na remercier pas Blaise Boula zaki na 9 ans. Maintenant il a maintenant 16 ans azaka mineur yango famille et lobby la moi na bango ba droit na ye na kati ya orchestre ya Blaise Boula pasa binisaki ayembisaki asekisaki asepelisaki akotsaki pembongo we kotre na poche ya na caisse ya orchestre. Voilà, ça n'est fini. Merci na minyo Souzaki Belé babi impresario Claude Ndombasi na London babi talapeli kamboyo et ça la bien mingi. Freddy Photo le Viper na Paris talapeli kamboyo ça la bien makasi. Et ça là vraiment bien. Maman Emiline Zemba na Londres babi yo muteba munene babi mwana awa akomi un peu toqué. Et ça la paie bien. Numéro ba pesi wana tous les deux numéros bo benga bo soutenir moi nous vraiment. Il a que 16 ans d'âge. Vraiment et ça la passe comme on a mwana wana ndenga komi. Tozué dans notre première partie. Deuxième partie monsieur to luka yemoko na permission ba famille na poto sola na parce que babo ya les caméra mais tout ça les forts luka to sola na bon na mwana quelques années après ndenga komi. Quelques années après ndenga mwana baby. Quelques années après ndenga mwana vinezo ke na ko beba. Mais quoi na ne baby te to luka to tout ça va piste de solution à travers Bino chers internautes de partout dans le monde dont tu besoin d'Abisso.
Merci à maman Emilie Nzemba na Londres, maman Kelimba mikie bokanga poli Kelimba za moka maman Emilie Nzemba na Londres. Nzambe pena sala ye. Merci beaucoup na maman Emilie Nzemba na Londres, no cesser ko lobate maman Emilie Nzemba na Londres, maman Kelimba. Merci na Freddy Photo le Vipeur na Paris parce que dolarisaki maboko mba poto tozo zela lisusu po esala biso ba bien. Freddy Photo le Vipeur na Paris. Merci à l'impresario Claude Ndombasi na Londres. Na London, merci beaucoup na yo impresario Claude Ndombasi. Mes condoléances na yo parce que maman auto ko kufa. Vraiment mes sincères condoléances à vous. Tu évite que tu beta tout wana na njile pas na famille biologique tu beta tout et ça va bien. Merci na yo Paul Santa, babi na Kishasa petit dans ma propre bureau. Paul Santa. Merci Nayo. Merci na Gaëta Mungenga, mon ami personnel et privé. Merci beaucoup Nayo. Famille Mungenga Mobima na Paris. Na Moni Bongo, il y a Rachel Mungenga. Moté ma vrai Freddy. Et un vrai Feli. Merci beaucoup Nayo. Il y a Rachel Mungenga. Merci Nayo P. Les Blancs Mungenga. Président. Il y a Mungenga Nyonso. Mobala Mbongo. Merci beaucoup Nayo. Merci na famille na ngamba famille Potongo. Merci na Germaine Kalema. Oaza bon na Kishasa bon séjour au pays. Merci na yo Freddy Akimbe. Merci na Herman Apogo. Merci na yo 00001 Totomba na de la nation. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup na yo Pichu Manga bon séjour. Merci na Herman Apogo Freddy Akimbe. Tukutani Mbalasi ba pour numéro 6 kapona ko sukisa. Merci na maman Emilie Nzemba na Londres, maman Kelimba, ma Kelimba Mikie Bakanga, Poli Kelembeza moko ya maman Emilie Nzemba na Londres. Tukutani prochainement pour un nouveau numéro et pour la suite il y a dossier il y a Rigeno Pondération 8. Bye bye.